this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raf Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo tosa na force militaire na Congo Promo Congo kande le ba wata mais pas na sikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tozani na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Merci fidèle internaute, bonne fête, bonne année na batutu bolinga kabiso, na batutu botola kabiso chez Raf Ngindo Congo Promo TV. Bonne année na Adolphe Mouté Batila Mouina les Diamanta. Te kabinda kunene bonana na okito panda chala léon okito panda chala les diamants intelligents bonana c'est manzombi drapeau blanc toye awa juste maison mère lelo ndezo zonga Congo et zonga kini lelo basali un mois na Angola basisi mission na bango lelo nde ba zonga on te ko je lebino moi qui ba animateur ya maison mère ba animateur o na minute so bango ne baza na maison mère te ko ba pression na bango te ba voyage les kindenge nini ce voyage on simbite est-ce que ba séjour na bango na Angola et les kindenge nini merci beaucoup na bato tout pour soutenir na biso bato ko ba Fabrice Mola trop de cas bato lo la ba dilo mampuya mutu moko bien azala bien sur na bato bien mutu lo la ba diesola London ba succès ka songo ba Kelly Tsumbu bato na ngai donc merci na tout pour ça la rapport émission oyo donc là toujours bandana liboka za animateur tout à l'heure biso tout yebi liboka a briller na ba concert mo rafiki no ba tout ba yebi bana wengetu ba yebi liboka to banana ye et c'est pesa ba tout oyo Angola mutu lo la Weston et Chivundu Roi Bilamba Junior Ikomo, c'est-à-dire tout banana liboka s'il vous plaît liboka et bon santé pepele vraiment liboka ba fanatique na bino balimba yeba moi vite fait parcours et ça donc juste ben interview pour ojon alelo vite fait parcours ali beaucoup ta pour là puis mes hommes royandé non nga benda vraiment na pesa na mbote na batutu bazotalanga na remercier na patron na le roi de la forêt o asali lelo ki na kacha Luanda bana Angola ba sentir to beta wapi avoko ma pas le roi de la forêt non to bandi mission awa tozana kata Luanda photo bandana na makambo ezo le kawa malona to finir nango ya bato mususu c'est la première photo ya mbio je m'excuse tu auras obligé ba peso uta peso fanda peso kola non na uta na ndako na uta na ndako na ye maison mère na ye na liboka batutu ba mona batutu ba bina batu ba loba trop liboka longwa maison mère boy mete toza kaka ça fait combien de temps banda okota maison mère naza déjà na ba 7 ans déjà. Beti combien d'albums? Na beti na album te na beta single la pamba oye kanga la kisamba tuke liboka ya na ningi sa single la pamba album na beta na notre album yango c'est tout de la semaine yango na zo ya siko. Lo ne sala obeta ka single mo pendant 7 ans à la maison mère ba to leki na ba album si je me trompe pas to leki na ba album to leki na ba single liboka lo ne sala ki pendant 7 ans na ba. Mais tant na yemba ke wenge za nzete we reza musi c'est sa prophétie. Bato ba comprendre kité au monde musique il est le za na ba stratégie to komi ko salela ngo parce que ning to yibila kyango za ning to koteli yango te ozomona vraiment ils appellent ndengwana ndenge bena to yibila ki musique ning to koteli yango te alors to so luka ba stratégie mususu ya ko lakisa tant to ina wenge za nzete za la prophétie na pesi prophétie pour moi na ko za nkoi wenge za nzete we raza musi c'est-à-dire bato apprécier bato makelele bato boyeba ka musisa azali biso to sabeta pour se comprendre yango moni moyen za la préciser até ata bato moko bazo ya kaka net mais ozotala ka lobi metala nzeto yo e komeli na noté ligne pesa ba fruit mbala moko le moye ye bu e ka usiango il faut que zonga na ba message biso to pesaka
l'air musu na kolo bango te po na ibike batutu bazola nango balingaka Israël mutu ambushi liboka. En tout cas ba fanatique tout wenge musique à maison mère, ba fanatique tout ya mutu ambushi ya le roi de la forêt. Ba yebake ngali boka na pesa prophétie na wenge. Nazaka pe précédé na banga pété. O mona kiti pesi mengayo naza siko na kata Luanda. Siko na longo yi place nini. Nazali wana. Encore rappeler ba fanatique na bandule mono batala rabino. Crier pe sur force pe sur pouvoir na maison mère s'il vous plaît. Wengeza nzete weraza mosisa wengeza nzete aigwe wengeza nzete Liliane Matumba wengeza nzete Mamuke Luzolo makase kauke kwei weraza musisa etape kauke bukani ngia matikali musisa bande kombu meteli tolie weraza musisa liboka ya pondu bon mutute yambika liboka yangu beba na balembo liboka bayoki bile yo liboka nanga libo bamama batuta pondu epise na kata liboka tuta yo makata solo chana pondu na liboka zefondo libo babi bashega Luanda bazaliawa. Donc, Angola, pression par rapport à Angola, voyage Angola et l'équipe de non, en tout cas, vraiment, Angola n'a pas trop pour Bazela, qui n'a Bazela n'a pas Angola trop. Ba vivre peli boka na eli bango na zalaka wa teme babini na portugais. Donc, ba moni makambo ba monate. Vous comprenez? Ba mona na bango meto bakisi lisusu makambo yo ba mu pepe mususu parce que ngana za mutu ambuji. Nazaka Israël mutu amuji balamba kanga bachaka nga lumba mutu amuji zelo kwa mutu antaba ya kolia teme ya lisese donc nazaka misi nazaka lo nyo célèbre Angola o bouger ba concert beta kipo tout le monde lobeso a été tigrité et lo nyo sala ki ba fanatique a ba satisfait omoni na pesena numbote na honorable lobeso yaza penda absence ndeni ne pression na absence ya lobeso na wenge na numbote iso na iso honorable ya animateur omoni lobeso lobaka na tefa lobi maison mère le longa na kozala te liboka za ambulance za Diego za Diego Kao ozo comprendre c'est-à-dire azola ki sabino ke liboka yemba wenge sanzete weza za musisa azaka na kata profession na loba. Est-ce que tu comprends raté ko yemba ndenge boya tikali ya lokola famille bo voyager ndeko na bino moko atikali et ça bino ndenge ni est-ce que concert bo non kasi on a répondre no bilobe so lobaka na TV boy honorable on a pesa respect on se comprendre alobaka ke lelo so ngalo beso na zate libo et réponse nazo peso ngwana c'est que libo kaza ezate ko lobaka non lelo na absence non eza lokola lobeso azana emu azali mutu azana kata maison mère on se comprendre aloba jamais na TV kalongwa. Mais lelo tuko kolobate mungana yebi lobeso azali mutu repesa ka ba animateur nyonso Congo ba respect mingi na sepelaka na musala na ye na kokoloba mabe pona yete. Merci Krini o sali ke bouger Luanda Krini o sali ke o moni ke bouger Luanda po boti na mboka ya ba Dolphe Muté Bachila Mwinda les cabines kunene na mboka lokolo ya ba diamant fer lokolo Léon Kito Pandachala les diamants intelligents les millionnaires qui est une seule femme. Impossible mais c'est vrai ambassadeur Ndimela Kito Pandachala Léon na mbongo mala mwasi moko et puis venanga Selima Nzombi motema pembe tina kati botina mboka na bango biloko ni bosali eloko ni oyo sali o spécial fanatique a wenge maison. En tout cas na remercier na bango ba fanatique tout ya Luanda en tout cas ba yambinga bien surtout ba base vraiment Bifens Placide Salo Tendance vraiment na ba yambinga pena na Luanda Kachaka ba yambinga penda wana pena ba fanatique ba base donc partout toke ba lukapa bazaji ba moni makambo donc ba fanatique tout na remercier bango na ma nyonso basali na boss sanité na ba boss o basimbi wana za kote yo liaki rappelez biso s'il vous plaît non rappelez biso ba cri oyo et sali bien na ba fanatique na ko rappelé on appelle na no boss Mississippi Faustin Mississippi do bato bazali na mboko donc Mississippi na pese mbote place azali Faustin na boss sanité Kamul Inter le bulldozer wana penda baza ba vie oyo basimba ki ngai na kata Luanda mais biloko ebinisaki bato na yelaki bango tonto di malu akamutonda wakaningana na pankati mamu tonto di malu ni akamutonda wakaningana na pankati mamu umva imundi nuvisa umva imundi nuambila uri mwenzi bwanu ebu mwantumba ni mwachanda walu bwadike umbusha ison wana yakalate kota na album te yango moni ba négligence ezali na bino ba journaliste na biso ba chroniqueur nyonso
l'air mosusu ba suivi par ba musicien bo sala kangote to ça na ba cri cri soki continue na album te jamais zakakala soki continue album lokola liboka et ça déjà cri akala ozo comprendre parce que bato babina ngo déjà fona makambo sika bato to di maison mère ezali orchestre banda na ba cri ba présenter kango po biso to zalaki ba fanatique wenge musique maison mère to za bana to mono ndenge banda mais rappelez biso ba poto ko mona suka zaka yomo te boze belé non non quand album te na ba concert bozama trop ah photo jabino bozo zonga lelo rappelez biso bilo kasiko za non oui signora veniaki documento trabalho wana na sale ngoka ta ya bato batele ngona ba émission na bazamba zamba na ba poto bazo ba yebi déjà oui signora veniaki documento trabalho oui signora venka documento trabalho eu sou muito congolais eu sou muito magivel eu sou muito congolais eu sou liboca ale você batera não tem dinheiro Liliane Matumba não tem dinheiro não tem mamuke luzolo me deixa mas je vais e bouger que Angola mabe osoko para ba conseil ezali bato batala ki ba mona merci fidèle internaute Toromi na suka bon samo ba dédicace na yo Patou Mosenjo plein d'avenir Margenyoso ozara avena ngai Patou Mosenjo plein d'avenir Patou Mosenjo plein d'avenir to pesi mbo te pesa zana famille na e na mère na biso na batutu ala mutu moko bien solo na batu bien a solo biso pe ka bien inchallah mo ba dédicace vite fait pour vous aider en tout cas na pesi papi Kakol Sebondo papa na Chilo chef d'orchestre vraiment na pesi mbo de place azali na bo santé 140 d'écoute et puis ba bigo na biso nyonso papa Moni production bienvenue Tenta ADT Akimpui Dr Pichu Muzungu na bo sani peut-être réseau lumière vraiment ba onde ba sala ka toujours que maison mère la makasi na pesi bango ba mbote pour ba fanatique tout ba lingangai na bo PSAP Fabrice Mola aotala trop de car mon amour Fabrice Mola trop de car Mola vraiment na pesi mbote to vraiment Fabrice Mola match de Paris bolingo na bo sanité na kin na pesi mbote na vie na ngai Gelor Chamon Poutou moi na bumbu quoi na PCP mbote en tout cas merci beaucoup merci bon retour na ba chéri tout vraiment merci beaucoup lelo penda tozonga na katakin suko to kota na 16 jours de la semaine ba fanatique tout o balingi libanga ba bengi poliboka o za 2017 na ina makamususu on a bande on Angola na bande on pena na longtemps na zo zonga makamususu boko senti suko ke liboka to changer suko connexion merci fidèle internaute merci na ba tout na rabiso merci na ba tout bo sepela na émission yo merci na bana mai tout Fabrice Mola trop d'écart mto aleki na bakar azate Fabrice Mola merci donc merci na ba ser tout bolinga rabiso to continuer émission quand ne ala na bino ne to continuer na animateur ya wenge Documento trabalho, o senhor venca, documento
Episcopo, ambassadeur de l'amour, vous comprenez? Amour, amour du prochain, ou bien amour, on a vu des fois de nios ou quoi, comment on a amour, amour. Weekend angoyo léopard bakobeta ye. Allez-y les léopards. Bana Congo bazozela. 2-0 ye 2-0. 2-0 ye 2-0. Rafengindwe les léopards allez-y. Kumili wananga bene. Rafengindwe. Congo promo ye. Rafengindwe. Congo promo ye. Oh tous les wandana. Oh la mielendana nana. Rafingindu. Yosiko linga babilo kwa boyer tozo sala émission photo bimsa babilo kwa boyer. Rafingindu. Congo promo ye. Tanya mabedi lelo akolié. Akolisi musala mpe na moto na ye. Antidote de ba forme mastana ngai. Fonfonza Diore les jeunes entrepreneurs. Firme matoto a matoto. Kadafi lubakie o lubakie. Roger Bajokoe o Bajokoye. Tripoli e Dodembenza na Londres o. Lui ke mutambula na Londres o. Dudumba Nanzo na Bruxelles. Léontine la miele, oh ya ya ye. Dadi Mavungwa, Vita Kalujie. Officier Beng, Pati Bilombo, Pat Clean, Karel Bilombo, Fashion. Nouvelle collection Fashion Karel Bilombo.
kota vanga vanga nsele tule wandana la miele nana mwanangu wankuro lelo tanya nalinga yo na motema nanga présent dom na lilantidoto linginga na kota fulu fofoza dio olinginga na bela lipoma souviens-toi pres lungungu amura bomwana sasa klete kabea kumiliwananga pene tango nalelaka popisungu na suite Michel Mvula ngai nalinga yo na motema nanga présent dom na lilantidoto linginga na kota fulu fofonza dioro linginga na bela lipoma souviens-toi pres lungungu amura bomwana sasa klete kabea kumbiliwananga pene romi over style tango nalelaka popisungu na Suisse Michel Mbula